Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona ba mbote partout place bozwami la canona binoye yo na profite encore na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne leader à Pembe leader na leader no ekar ezali quoi mbote encore na Freddy Chibangu Agetrad patron des patrons mbote na yo papa lelo toujours Darling Love na émission na vous avez droit de savoir lelo na émission vous avez droit de savoir Darling Love azosala bino nanu sujet oyo pe ezana histoire moko na kati lelo na émission vous avez droit de savoir Darling Love azolobela économie eza mabeto eza malamu biso na sotoyebi que économie eza bien pour vivre bien faut avoir une économie pour soza sans économie moi vivre la société ezate papa na biso moko boye en Allemagne de pas kenda poto yé a dépenser kate lokola baloba économie eza bien papa na biso wana achaka kaka toujours mbongo na ye na mulangi abombaka yé pour alia kaka toujours sardine ayeba bagu nyonso ya ba sardine ya pilipili ya mungwa o ezanga mungwa ayeba bagu nango papa na biso viva kaka bongo lokola tikaka mwasi na ye na bana na ye na Kinshasa lokola pa azaki na économie na ye azobomba mbongo na ye ale abengisi maman na bana balandi ye mwasi akomi na poto mwasi tellement alinga pe maamba kolia mingi papa lobi awa boete ngai na vivaka na lia kaka sardine na linga ba dépense te mama linga sala matata abi obi poyo ya poto abande ozongisa e poyo ya poto soki na saki économie te soki na bande kolamba misuni meti lelo ya poto te lokola na bande olia sardine yango na bengiso na poto lokwa pe balobaka soye na ndako bato kuti babina lokolo moko e pa bande obina landi kaka rythme bakomo olia sardine bavanda papa pe na économie na ye mama pe côté na économie lokwa papa la kisaki ye système ya roboma na mulangi mama pa zo bomba ya ye papa le roi miselela déjà 30 ans na poto azali na besoin ya kozonga mboka na ye Kinshasa po ya kosomba lupango mama pa yokika mbali nazo ke Kinshasa ye pe afongoli ya ye économie kota bombaki alobi zombongo na ngandambu oyo oke kosomela ngata ne fiske terrain ba côté ya ba aéroport kuna na oki ba oteka ba terrain moins cher osomela nga terrain na ngai papa ye na mbongo na Kinshasa asombi lupango papa mama zongi atuni eti ndenge ni makambo kende la kiboye boye papa lati e compréhension abi mbongo na banda bomba ya yo abosani ke ya zaki na économie na ye moko ne mutalakisa ke faut mutaza a vivre na économie ala zimbongo ya mama asangisi yango na mitso tozolo babo mama azui trouble mental to ba abeli liboma pona nini mbongo na ye akomi komi lobela ngamoko bakabwani yango vraiment bandeko bazai peme na mama balobi Congo check check bolobela nanu sujet oyo papa oyo na yebi kozotala biso zongisa mbongo ya batu ya mama yo moko ne mutolakisa ki économie bon message déjà kolia ba sardine mama kanga ba besoin nyonso o azalaka nango posa yo lokolo lobaki économie mama zo salela économie wana oyo lobaki mais mutu apesi yo mbongo na ye oyo kosombele na oyo kosomba lupango na Kinshasa pourquoi yo kozwa mbongo ya mama pourquoi kozwa mbongo ya mama o salela ngo makambu na yo entre temps mama pe abombaka pe na mbongo na yo pozaki na mbongo na yo soki mama proposaki yo te oya kosomba lupango na o somba lupango na Kinshasa o sommele lupango na Kinshasa plutôt vraiment ba papa ta la vie ya maman ndenge komi obosone souffrance ne soti kaka maman plus de 20 ans déjà
na Kinshasa mama tikala ka no boko la bana wana ye moko na ndimite ke na poto wana ozaki obanda kotinda mbongo wana chaque jour kotinda chaque jour noti na fin du mois otindi te po biso sotozo mbongo poto to yebi bongo za raté ata mutala ki que chaque fin du mois na bando ça et obando za ka na ben moi watini moi otinda te moi watini moi otinda te obosa ni papa signon so lelo mama biso azui trouble mental ils ont fait ça passe vraiment makasi papa wo luka o changer yo lobaki économie eza bien muta sali économie na ye apesi mbongo na esombele lupango na pourquoi kolia mbongo ya maman yango yo mibala poto balobaka ke basa poto baza mabe ok bina kutu ne boza mabe makasi bobomana na sima lokola basa poto déjà babimake bazaka mabe bino boza batu malamu vraiment papa lupango oyo kosoma na Kinshasa nandimite ke ata bato tikeli na responsabilité ba ça elo makambu comme il faut tant que maman a eu problème na mutu pour na nini moi si ya yo moko ponga na obenga ngo eza torture depuis na ye poto bagwa ba biloko to mona rata na ba TV na ba série awa maman na li angote ali angote lokola yo pesa ye rythme ya kolia toujours sardine a respecter ki yango pour nani yo pour respecter makambo na ete papa na biso yo moko za na Allemagne yo moko yebi aza sima munene lokola mbali osombo libumu munene vraiment papa zongisa mbongo ya mama ya bato po déjà osombeli lupangu te olie mbongo na ye yoko ozaka na ozana économie bon zongisa mbongo ya bato ya mama basalisa po eloko esali ye pasi akoma niveau wana po ayoki kosombeli lupangu na ye te soka moni ko o présenter ye mbongo na ye mama na biso kokoma bien mais titi ma tozana no interview ya Clarisse Plasma ye pa pesa na no point de vue na ye na likambu oyo papa na biso ya Allemagne oyo aza sima lokola mbali osombo libumu munene makambo asali mama na biso papa yo moko yebi tokotanga kombo na yo te meluka ozongisa mbongo ya bato ya mama bato toleka bongo tozonga après. Ouais, merci de ma fan na nyonso. Plasma TV yo vraiment donc Plasma sexy de makam. Nangina intervenir boy. Basi baby bala poto bino bokoma ko panza basi ya poto basango mabe basi nde bakenda sango mabe mingi na poto ke mwasi abengela kinga mbila azongisa ki boy. Na ye mwasi ngo na mama limbi sanga na bengo zoba. Limbi sangai ngai pene na vandi ba ole sanga sardine le sanga sardine lobi na mboka mundele aussi le temps social afuta ngambongo na ngafuta bana ngambongo na lève sardine pona bomba mbongo papa zongsela mama mbongo na ye moni escroquerie na mina mibala poto bozo ya bozo escroquer bala batu banzoto ba escrognard bo escroquer ba niara bana batu ana Kinshasa e kokite bo comme ko escroquer sou basi na mina na pesi basa poto raison de ba benga no ba mila ba mbila ba ko lala ba libula ba métro bo ko lala bilala la château rouge bon comme ça château rouge le ngomboka mundele comme mboka ba ya ba fazer bon comme ki fazer na bino autant c'est la tonga na banganda ya batu do zongi sambongo ya batu papa nde baso ba koza so libu munene fwenge munene fallait ka mobala zoba lokola ngombe lokola yondo sala mwasi ya batu ndengwana nga ko c'est peut-être moi je suis une femme na ko c'est peut-être mobile moi sala mwasi mabe ozo mbongo ya mwasi zo laisser sardine pendant ce combien pendant ce qui va année combien à la pression mbongo na une escroquerie na lokola message ko escroquer régime alimentaire pendant ce combien d'années aller à sardine et là quoi sardine mafuta ne matabat na mutema donc ba biloko no so baninga balia ka soke pa mbuta lombi kuna olie mwa nini mwa liboke ya mpoka mwa nini te ya lia ngoti donc ya lia ngoti a mela reloko malongo te na moni wana mese ma ya pompe penza o baninga ba melata ma ya milangi ba o minéral yo mese ma ya pompe aso malade kufa assurance maladie ezo nyo kwa mana koluka maladie mama na bela kana nzoto donc c'est normal faut ça payer trouble mental bo biloko laisse mtu sardine mafuta sardine mati mtu na tina ba nerf ou bien nini papa zongi sel ba mama mbongo na ye bino mibala poto boza mabebo za ba escro basi poto ngana yebisa bino bofungula misu mibala mnande ba yaka gisha ba yaka kosala kindumba ya salite ana bana batamikie ya
moi misu baso ko mema maladi awa c'est ka zo ki mbongo na ko lingino makango mona kisa lié yango nyonso esengi moya ko somba lopango eza ndenge na bango mama so za ba famille ya mwasi oso boza pe na poto bozo tala ngai plasma ngam na tindi bino bokangisa papa na Allemagne eza mboka loi eza fulu loka bamboka musute Allemagne eza mboka loi na bike mundele Allemand azaka tambola la makamne nyonso na ordre bo funda ye bokangisa ye azongisa mbongo ya mama tala mama zu trouble mental lelo famille ba pe na posa na ye na limite ke mama na tinda ta kolimu ko mona famille na ye likolo na yo po nini po bosala e kondo so ki sangala soit disant ngo zo bengango okosa mwasa bato ba nebela bomba mbongo na ye apesi yo oloba teke toki tete ki chassa et puis so meto ke ça po mwasa po ça espèce choix place into koso lopango loko za muyibi na esprit mabe na yo za nango na mutu na yo ki muyibi okosi ke yo tikala yo yekin oye apo escroquer ye oza mabe papa escroquerie na yo za mabe esimbi to beti faux obeti libanda e beti sauter pesa mama mbongo na ye poto za mboka pasi ko la mukatongo mama na fesa neza na donc ko sa musala na ya sa koli ma ko sa musala nyonso komo na musala pesa mbongo na ye oloba niki mbongo wana est-ce que ça ki mbongo na eza mbongo na ye so ta mbongo social la futa eza mbongo na social la futa mbongo na kombo na te famille na ote po niki escroquerie na makasi boy pesa mama mbongo na ye Allemagne ya mboka monga na yebesa mboka bato za Allemagne bazaka sérieux loka basibu mutombo nana yoka na mama bongo te yo lingo pesa so na mbala Allemagne pona nini zongisela mama mbongo na ye to boy na biso to lingite to boy violate faite à la femme zong c'est mbongo na ye okokende prison mundela sala maseki na mwasi na mwana te okokende prison zong c'est la mama mbongo na ye metiti mana suki na po kanda na ngo pona paposo na monie na ko kangela libu mwana babeza munene to na ba dendo na ye. Merci Meti, moi c'est Reti Matezolo Hermat Akabales Baby à internet quoi donc s'il faut na bakisa contribution nanga par rapport à sujet au Darling Love Azobeta na Congo check je dirais quoi déjà c'est papa je pense que c'est bien de faire l'économie comme ça l'économie ça m'a bêté mais de c'est privé na ba sentiment na yo moko po obomba mbongo mobo osomba lupango moi je pense que eza buzoba et donc na kokoza teke na mbongo na poche maintenant ka posa olia shawarma tellement que na kanda économie na somba lupango na kisasa tellement na kembia na kepoto ya pasi posa na ngana zonga na vanisa makambo donc na kolelo kote po na ya kobumba kobwaka mbongo na Kinshasa eza na sens te et puis deuxièmement par rapport à maman na biso o ya beli mutu je dirais quoi papa yo lobaki koza makasi na économie moi je pense que mbongo wana oliango te ezali encore mbongo wana oliango te ezali fais un effort ozongisa mbongo wana na maboko mwa mwasi wana ndenge kaka concert na Clarisse Plasma utoloba ça c'est ce qu'on appelle la violence faite à la femme. La femme, elle est quelqu'un au hasard faible. Yonde fo oyeba kobate la e. Donc ce qui oyebi kobate la mwasi na ote, babilo loko la wana et ko tomber toujours qu'on réaliser. Pourquoi? Parce que au exposé au fait. Mbongo ebele to ebité pendant combien de temps la maman a travaillé pour abomba mbongo wana o apesa kiyo oya nangona kino ya osomba lupango. Quand bien même oye pété lupango po sombité. Mbongo yo po oliaka no sardine. Siko mbongo sa nango nini? Tolo baniko boake ona boîte ozumwa sa ndumba tonde nini? Hein, papa nangai zalamu mutema malamu via moi si na ezo dépendre pe na yo fais un effort mbongo wana na oliango te neti ngai mutema nangai bisanga na oli mbongo wana te donc ça l'effort ozong sa mbongo ya moi si wana pas à cheval na ote ce n'est pas parce que yo bengisie na poto kuna ne okomi tuteur na numéro 00 ou encore yo komi nzambe na je ne pense pas donc so yi pe na ponga na confirmer que yo za mutabe économie mbongo wana papa bimisa yango en plus c'est loko ka musanga olia anoka sardine chaque jour du matin au soir mais wali bumunene ozaba fwengi minene siko santé wana ozwango na nini po ozolia mbala te ozolia logo te qu'est-ce qui se passe ozovimba boy o misal ça peut tester peut-être wana logo moko boy ozovimbisa vimbiso nzoto ozomieba te donc c'est s'il faut peut-être na contribuer c'est une histoire un peu touchante par rapport ya ndeko na biso moi si surtout moi na moi si wana o aza attaquer na maladie ou ya trouble mental donc c'était plus pour elle que je voulais contribuer à cette histoire quoi donc moi si azo mérité ko bonde la main et puis ko senje la quoi donc papa
zongisa makanisi sima zongisa mbongo mama wana sinon te baokango escroc. Merci beaucoup, j'espère Bolandi ba intervention ya batunyo so va intervenir na sujet oyo na outi comme on appelle message moko depuis Allemagne oyo comment mis par cœur sensible comme linga lobby darling papa na biso atikala ki kozonga Kinshasa te atikala ki koya kinte mbongo ya mama azana yango akosaki ne mama mbongo mama azana ngo papa zongisa mbongo ya batu ya mama na minito mama za liboma mama na souffo tika ina bana bokolelio bana na bana no perdre nombre ya bana otika ki otika lo perdre mututé ce kazaki vraiment na volontaire bokolelo bana hein papa na biso sala marambo bien vraiment moi si azai loko rosaka na été moi si aza être moi aza cher papa luka moye au changer au changer ko changer kututé so na le beau changer zake au changer caractère au tika rolesa bango ba sardine té au message non déjà bongo eza vie na yo o lakisa ke ko bomba mbongo na kisangala mama bomi mbongo na ye na kisangala yo komi ke o mela ye mbongo na ye oya ko somé na Kinshasa mbongo lupang na Kinshasa pe o sombi yango té vraiment papa na biso zongisa mbongo ya mama abika pe ba yebisinga lisusu na ndaku ndenga bozaki wana mkomso mama ko yoka posa asombi mikila alambi jour wana papa kozana kanda makasi balobi na magasin wana o eza pembe na papa o papa sombaka sardi ba matière même sardine ko na ye parce que aya ko sombango presque chaque jour vraiment papa changer caractère na yo zongisa mbongo ya mama linga pe vi na ezala bien pour moi si tango olela obongo eza mabe makasi mbongo pe osala nango ele otoke nango liboso te yo za na kisangala na muninga za kisangala na koma kisangala muninga ko sepelisa yo papa zongisa mbongo bato ya mama. Merci beaucoup, j'espère vous avez qui est belé à Kolanda émission, vous avez droit de savoir, vous avez qui toujours présenté par Darling Love, la canona, botama muluboka sentiment. Merci encore na mon boss, mon patron, papa Sibou Mutombo depuis Allemagne, azal rôle papa wanate ya libumune ne simal rôle ambalo sombote, papa zongi sambongo ya batu ya maman, tika escroquerie. Yo papa mukolo escroquerie, vraiment. Et merci encore na Freddy Chibangu Agetrad, patron des patrons, et na Dortia John Maonzo depuis Paris, Mbote Nayo, Lisusu, merci encore na Maman Madongo, la patronne, moi Saya Fiotingoma, ma maman chérie, moi Simon Boé. Ce qu'on a un problème na couple, non, koko van sa mobali na yote. Kende ozwa conseil pas maman madongo mapoyende makambu vraiment et na dodé ma vumi sa joie au Pedro mobala moto babala na bango mais yende vraiment makambu mobali ya Clarisse Plasma mobalo aling mobali ya poto andima babwa kaina mwasi na ezaka dodé ma vumi sa et na JP Panda 5 fois ballon d'or na Suisse papa na Victoria na mwasi na mama fi mavungu wana vraiment kati quoi. Bozala toujours branché na chaîne Abino Congo Check Bozala de cité na émission toujours vous avez droit de savoir Bozala na besoin ya koyeba nini ezoleka papa la mission nazo beta c'était tozoka bwana déjà zongi sambongo ya mama pe nazo ebate ozwaki mbongo na epo baby sa vie na liboma ou bien ndenge nini yango yo ba maman poto bon marché vraiment papa zongi sambongo à maman. Merci encore na moi mobile ozana sima caméra réalisateur nanga Metiti Manzo ça qui est toujours bon na ba image ya Congo check kitoko boé wana vraiment Metiti ma. Merci beaucoup. Bozaka toujours branché na chaîne Abino. Congo check TV. Merci beaucoup Mutombo. Congo check TV. Merci beaucoup Mutombo.